Mpenza sango ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Ouais. Le 17 février, tu n'as quoi dit quoi? Après tout ça, Yélé, Josquin Yélé, commissariat, c'est Freddy Poutou. Venezuela quoi? 112, Riemboise Croisante. 93 décembre, Paris, port de Paris. A bientôt. Voilà, Angola, Angola, donc c'est la moitié. Rendez-vous ça va moko, on est tout là-bas. Ça dit ban là-bas si gratuit.
puis ndenge ezalaka kaka toza awa biso nyonso na kati ya tapis rouge ya Fredi Mputu toza plus na biso bamare boya vendredi 17 février bamama Château Rouge tosepela nde tomona bino boyindisaki awa bambote na bino mpe ekomi donc mingi bito balobeza te toza vraiment na besoin na bino awa vendredi 17 février spécial Saint-Valentin ndenge mboshe utakoloba il y a plein de surprises c'est-à-dire ba surprise ça tellement ébélé que toko dévoiler nyonso te mais tokutana awa à suivre bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso babi na restaurant Ewaka mi José babi moi ça pembe tina mabolongo mi José le bela bango liloba moko simi mokonza ba mama oza mi José la reine de Lyon babi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût babi chez maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité. La qualité. C'est pas la quantité. Ça veut dire que ah bah bien goût on a besoin qu'il date. On a besoin qu'il date. Tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le gros boulot za matonge. Mais on a poto comprendre. Donc so la reine Michosa confirmé donc la les bien, la Mélie bien, la là chez Waka chez Jeannette, nganda sans polémique. Soye olia bilo onyo samokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu ponga za muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille a bien bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange